Yo voyage à Mboka et Bénin monde. Aussi, yo quand que frère, on a Azan Mbongo, ko sakanate abema abande ko ne na Western no Msambongo. Dans l'entretemps, otali iswana kalana ba shekula. Ba shekula. O vana na France, na Washington, na États-Unis, a pompa Mbongo, bande ko ne ba kenda kana Western no. Nzoka nde oyebike compagnie ba shek vide na ba shek blanche, n'est-ce pas? Yangoyo. O komaki yango papa bimisi Mbongo yango kia. Et puis on change d'identité, on change pays, on change zone, numéro de téléphone, et bien t'as qu'à sous-souter. Adresse n'andam, on change d'adresse à kidi. Pour ne pas se faire, on se rend pour pas candidate. Et puis nous comme que famille n'a aucun appel. Biso kutalande connexion déjà pomper la rabiso. Famille wana, mbongo baza kolia, oyeza kutaka pana yo na mpoto, mbongo ngweza nini? Makila. Ekena musika. Bilanga ya makila. Bilanga makila. Akel dama na yo ngona. Parce que mbongo nza ko bisaka na poto, utinela na mboka na yo. Malamu est la propre. Ekenda musika tes frères, même si on donne for 10 years whatever, so 10 ans, 40 ans, 50 ans, okosu kaka. Non, asala kwa bina poto, azanani. Ba Mercedes kaka tambula kana. Message de mon frère na ngande on tanto te ya katotaka liloba na Nzambe, totaka application na vie na biso partout au monde. Parce que information tu ko pesa eza ko leka na internet. Bat bazola nango bazana France, bazana Italie. Bazana Rome, bazana Ngwanzu na Chine, bazana Japon, bazana partout au monde. Peu importe, liloba na Nzambe tango lekisaka brosse nango, kozana rayon de balayage te. Oza rayon de balayage ekokombo la yo. Oh, tindaki Mercedes mokolo ki asika. Landa record à Mercedes, on a place à vendre, à Zoyango, à tricher numéro de matriculation, et puis enlèvement et ça les mecs qui balamoko. Rapport qu'on a vu une Mercedes, nana Isakuna. Et puis, tout ça, finir ma vie. Yo pe John depuis que na poto. Mutake na ya mikolo yenye kutunje mutazako. Baso ba lupangu, bandaku, ba mituka, ba nini. Yo pe poto yo kene pe ya ndenge nini. Ndeko na ngayeba ete batu bazali ko stomba kabila ngaya makila. Ya makila o ya makila. Partout au monde bazali. Bazali. Comment te batu baku? Baku pamba. Koko ya batu akene machine ne pa bimsambongo na ina banke. Oza kotala kaye. Yo pe na mulongo nete ya bimsambongo. Et puis tant bimisi mbongo na ye. Pafu. Oloko tango yo wana okimi. Mbongo na oke okolia yango ya solo. Kasi mbongo ya nini? Bilanga ya nini? Ya makila otongi. Mama ani. Est-ce que ça lika musoko lo avant to kende kozwa. Répondre na biso suka na ba nevro batinos bazali ko sala. Mususu pe kaka atelemi na konga na viola kaneka kaka batu. Ba koko mususu oyo basaki bakomi na bango bakoko bazo ko violer bango. Wana ne saki jidate bazo saka. Bo kende ko funi na tribunal. Soko yebi. Mais so yo funi na tribunal. C'est na ba tebele ba maison de tribunal o ekomi. Trois maisons la pesio, maison de Dieu, ba pasteur. So ki mutaza na passe ne ba makamla vina nga elekeli ngai kaka. Na quotidien de prière 3 jours makamwe za kaka. Na bakisi 4e jour de prière za ko sila te tikana kende ko kala nani na maison de Dieu et pas pasteur. Ake pas pasteur. To yo kayango. Et que muto ena mpasi ba bakisi le susukutu ni pasi. Sino ke moi ça va combien ko tusuna ni moi ça nani pas pasteur. Voilà ndako Nzambe. Bon siko to yena ndako to yokete la maison de justice. Bat bazali ngana mbala nzo ko yokanzo ba problème akamwe komi to ke na tribunal personne kana ngozula nini. Kimia. Kana ngai bako yoka ngai. Parce to yoke mutana papa kena ndako Nzambe papa pasteur. Siko to yope mutana papa kena nini na maison de justice. Kwa ke ngozula nini. Trikana ye. Ba traiter malamu. Ba yoka pe mawana ye. Voana ye pe eyokana. Justice te pas songole. Mais OK wana na yoko yena mawa. Koko nano yokata mutola kenda kuna akoma ko susu makango ya avocat. Yeah, nasina yokango. Nasina yokango. Na yela kimpasi na ye. Yali bala na ye. Me makambo etourner bakoma ko baluka kutu na magistrat wana. Hallelujah. Hallelujah. Tomona mutu. Aza ko yoka mpasi mama na ngai hivi mangala kene musala na zonga boyna kipe mama eza mpasi. Tikana mema na hôpital na maison de vieillard. Place wana nde bato baza ba spécialiste na koyokela bato mawa bakoyokele mawa bakotraiter mama wa ena iko hôpital mama wana préféré kuti kozala na ndako ke na hôpital parce que staff médical ndenge baza kotraiter azoyoka pio babakisele susu air conditionné na fenêtre na chauffe malamu umuto somona bokoyoko mama ngo palingo tungisa pamba alingo benga pamba alingo loba pasi ba ebitike mutu soka zobela you know oza suko na besoin aide
ko makambo ebele okozuka kosala ngo yo moko te ozosenga sikoyo yelanga mai zipika ngai balola ngai bato balingi yango te mobimisi aide nde yango po tozala ngo mamali te yango tozala ngo balingi yango te mutu nyonso aza na besoin aide il faut ayeba ete nazokende kozwa aide place nini aide spirituelle na ndako ya nzambe mais soki aye na ndako ya nzambe aide yango azwi yango te sino ke église yango ebukie lisusu aide ya justice ake na maison ya justice ake na maison ya justice oza na mbongo likambo ele eza nango ya 50 francs ekomi afa batraite yango 100 mamani bamaison oyo oza koyokaka ya bamaison de justice oyo bamaison tokomi na yango ke place oyo nozwela kimia ekomi soki oza na mbongo nga kutu na ye deja naza na besoin ya mbongo nanga bazongisela ngai babotola ya mbongo nanga na valeur ya 100 siko ngai na yawa nayende kobimisaka nano 100 lisusu esili mpe kaka te nabimisa 200 suka ekomi kaka bato oyo baza na bacrime oyo baza bango nde baza bankonde makambo bango kaka bakomi okendaka sikoyo na nini na bamaison ya justice yango mais vrai bato bakoki kozala ke papa talaka nanga bazokonyata susu bamaison ya justice question tokomi nango estce maison ya justice ekomi sikoyo moto basali mabe akende kofunda to moto ye moko asali mabe akende kozwa avantage ya kofunda po akontinue kokomisa susu mabe kie ka ya jésus tozala ngo tozala biso kolobela moto tozoloba ka ya jésus kaka jésus christ nde ye moto fala aza liboso akende kofunda na maison de justice ke nasali bango nini nabotoli bango nini mais c'est le contraire oyo bazala to baobelesanki belefunda biloko oyo okuta moso na paul na césarien kaka baeglise ananias na batertulus bavoka wana bayokani ke tokokangisa paul oyo moto fala akende kofunda bango epai ya félix le procureur de la république etala be makambo bato bazosala ngai inverse bango moto asalelaki mabe te bake kofunda ebake kuna susu na tertulus avoka na félix mudala nini bon bacomplote paul azali 41 coups de fouet mais na loi kutu eza koloba ete beta moto komi de fouet 40 babatisele na matabisi mais bango balekisi nini oyo baviole na loi romaine ke koki kobeta motu mo plus que 40 te maison de justice ou bien maison de l'injustice maison de Dieu ou bien maison de sang mais mama likambo tozala mama ani mbongo oyo batekelaki nkolo yesu eutaki na eglize bato bakenda kopesa mbongo koma mbongo ya makila emonani na kati ya eglize réponse na ngai epa na yo epa na ngai epa na yo paster epa na yo diacre epa na yo évangéliste yebaka ete bambongo nyonso yaka na eglize tika ezala nini propre mais soki eza makila yo paster yo prêtre yo évangéliste yo monseigneur yo abbé soki oyebi kocontrôle source ya mbongo bamindimi baza kotiaka na mbango te bombe siko bango bakoyeba pe ndenge nini koma bakoyebela fo bayebisaka yango clairement na bamindimi na kati ya eglise ke soki oza na misala oyo ezali kobendaka yo ke ozwa mbongo na nzela oyo ezali ke eza ya makila corruption koya na mbongo yango te na eglise soki oza na mbongo ya kindumba yo mwasi koya na yango te soki oza na mbongo ya escroquerie yo mutu ya eglise koya na yango te malamu eglise na yango pauvre tozaka te na sansampa na biso j'aimerais me namona eglise oyo eza na se ya kapo te namona eglise oyo eza na se ya bini ya baoro na bapalata me ya makila j'aimerais me namona bato bavandaka na mabanga na zamba bazanga kosambela jésus na kimia na bango kelakende komona eglise oyo ezali ke zwa eglise oyo me eglise yango yo te moto osala nini otonga yango omanipula yango mpo osala nini mpo ozwa yango j'aimerais mena mona bato bazali nango na ndako bazosambelaka na bango ke namona bato bazali 1 million baza kosambela bongo oyo bambongo nyonso bango nyonso osali analyse chaque mutu aza na nzela ya mafia akoselaka mboko chaque mutu abotolaka pauvre nasi namona mama moko papa kwanga naza nango yango kaka mpona pesa bebe nanga oyo mpe miliki ezangi na mabele na ngai babotole yango kwanga wana babotole mbongo azali nango na saki ya midema lalante ta namonaki mercedes eleki wana batelimisanga te chef mais na kati ya mercedes wana peut-être kutumindiki ezali na kati ya moto yango abomaki moto akangi na coffre na ye na kati ya mercedes peut-être mercedes ezwama mpe na peut-être ye kuta aza na bamalete bambongo pourquoi mpo bokende kozwa tata wana apesa biso mbongo ke bokende kozwa kaka mama azani kaka na bebe na ngai kaka na meli te nasi namonaka eke na justice bato bazali ke même kutu facture même timbre ya pamba po akotisa makambo na tribunal aza na yango te me baza koyebiseke yaka na mbongo autant epuis bato baye kofunde bango mpo baza na tort
to bato bazanga to bango bazwi raison parce bazana nini bon nango to saka hotel na likamu kaka Matthieu 26 place nini bongo ya nini ya makila etangisi makila euti pe na nini na église o bate ya ba église na yebi na